Likolo ya lokoso jeune fille oyo otonde ko mwasi alali na ebembe alali na mutu akufa sans le savoir qui a sacrifié qui yepe akendaki kozwa kisi pona azwaka mibali ya mbongo likolo ya mibali ya mbongo nzoka nde ayekolala na mutu aza ebembe ye ayebite kasi olali na ebembe ndenge nini soki mutu akufi nzoto ezalaka susu ya bopikiliki ezalaka sute kasi ebembe oyo ye alali nango ezalaki na bopikiliki baokundu banzoto ndenge nini yango lisoto kosola lelo benga bandeko baza ba Chelsea benga bandeko ya paka juma même tokoma komona même bana ya ndako mususu bakoma na bango paka juma bakoma ba Chelsea bakota bayoka polisolo oyo ekote ya yo makasi. Ba jeune fille oyo nanu babalite oyo bazolinga bakende oso bakenda te kasi ozolinga ozo mobali ya bien mobali ya kitoko bino bato bolingaka mibali ya bien bazwaka ye ndenge nini kasi obenga mobali ya bien wana ezali mbongo to comportement mibali bachikaka bino boyebaka te landa conseil ndeko mwasi oyo ndeko nanga ya mwasi ebele bazala na langage wana ke non tozalaki na bien et du coup tokutanaka deux fois et puis akenda na bengaki nazwaki te na telefone enregistraka moto so approché yo ayaka mbala moko te ayeka kopromettre libala voyage mbongo ndako te mobala bongo ezana ba angle beli soit aza moto bakisi aluka sacrifice soit azoluka eloko moko ou bien il bala tembi alinga lingona tembi d'accord pour azwa yo mbango fo a influencer na biloko wana mais moto a vrai o aluka ke a connaître yo pour le beaucoup ma quelque chose aluli apparence na onde approcher a cp na ba critère extérieur siko tangoye aluka siko eza na mutu na azoluka siko bagage intellectuel eza na mutu na siko tangoye pana pour la première fois rencontre à liboso memele ba problème tout ya vina o sengi sen biloko mbala moko okumolela lela problème ebele ya soki aki azongi troisième tour aya isute. Pour le développement d'Afrique, il nous faut une monnaie unique. Est-ce que c'est vrai que pour l'Afrique et se développer, et c'est que nous avons la monnaie unique? Car si monnaie unique, en auto passeport unique, on va dire que ça là, tout ça la monnaie unique, n'est-ce pas? Ce qui va payer, moussou bali koyo kanate. Analyste oyo. Papa Oyo, doyen Oyo, Aléli peut expliquer clairement. Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, il n'arrive même pas à s'entendre. Non, ça c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille. Ça, c'est manquement de conscience. Donc, nous disons et nous répétons. Ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Makambuya Jani Faye, na Yandimo, si ça fait couler beaucoup d'encre, Yandimo, si n'a pas propos comédie ou asala qui wana batu e belé, ba sepel na ngote, n'enga banda koloba sur Jani et pesi batu mutu ko soit kasi na émission odo sala ki papa ya Suisse pe alobi amona ki Jani Faye na Suisse a fayi na bon na anglais na jine batu e belé ba dutaki na ngo kasi to juste série ya ba témoignage ya batu oyo ba kufa ba mona bango juste ko proposer yango kaka na émission ya to sengi na yo ozala bongo attentif mbele tola tolinga musomona muto moyen tel tolinga yemi mais jura okufa ba okufi muto ba bomi azali pe kawana ape matanga zo mela pa zo bete pe masolo papa wana Yandi Mosi, papa wana aza papa ya Buzoba. C'est pas la première fois à commettre ba Buzoba pa ya kosenga excuse. Le Congolais, il faut tout tika ba Buzoba wana. Que tu fais ba bêtise après je dis que ba excuser ngai. Dernièrement, quelques mois passés, à déjà ranson Buzoba Marambo. Tu te rappelles comment papa wana en Afrique du Sud a en Afrique, c'est-à-dire que
kobeg na français boloba ngoni lisusu azoya kosiplie bato apo basunga ye parce que azalaki malade bato bayokeli ye mawa basungi ye chaque Congo que son âme repose en paix oyo asungaki ye po mama de Olive abimisa bambongo soki Denise abimisa bambongo na ye ya fondation na ye po batinda yandi mosi awa na Afrique du Sud po ya kozwa batraitement ya motema aide oyo Kester emene ya aluka azwa temeye azwa kiango grâce à ça chaque Congo tant azomi Congo apoti chaque Congo buzoba na âge na ye akomi déjà mutumo face à la rempli de sagesse akokaki kosala jamais ba bêtise oyo asali wana sur liwa ya mutu oyo batu bazolelela oyo batu bazosenga bazoluka ba solution mama ya Jani ekosala famille ya Jani ndenge jebi beke Jani azalaki comédien il faut to lelela na comédie mais tout le monde ce qui se passe na poto ça ya kenaki matanga ya Jani asali comédie si atula asali comédie en suluzolo asali comédie sur Jani mais pas dans des bêtises net ya asali ndengwana désormais pour na kotinda mbongo na Congo otasu na besoin ya kokende na ba agence lokola ba Western Union te ba Manigram te na Johannesburg awa na Afrique du Sud en général ba pesibino faveur ba pesibino moyen ya kotinda mbongo partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express. Et ça dit bongo dans Rosentenville, mais on a besoin il y a aucun décounate kaka au bengi numéro de téléphone, on s'est dit transfert na téléphone na yo, malamo kon décona yo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Goma, Boma akozwa mbongo malamoko. On s'est dit na poto, on ngotena ndekona mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, aussi na mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeku agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likabute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro 1 ndeko Belinda ezali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa, yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien. Bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pour la kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comme on a mami sœur mami on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388 vous avez un mami na Lubumbashi yaya osalika un peu ça on a besoin de une agence transfert d'argent kaka yaya osalika un peu ça pas. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme Oyo Radio Lokole masolo et pa wapi bokutanaka
tokutanaka chaque fois pour na kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tokutanaka chaque fois pour na kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso oyo mbaya liboso otala biso tosengi na yo o s'abonner soki o s'abonner kobosa na te kofina cloche ya notification sima na ngonde yo okoki bongo ko partager to partage ka émission oyo po ezali kosunga batu ebele oyebite ndeko songolo soki à partir ya partage na yo ebikisi mutu nini yo oyebite to partage ka toujours. Grand merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo Michael Josh grifia mwana mboka tosengi na yo osala window shopping na site ya Michael Josh Talakuna sala commande okozwa livraison à domicile partout au monde ici kayo au Zali. Yambo to sola makambu ya jeune fille oyo akei kolala na ebembe topé to ka ba témoignage oyo batu ba mona ba we na bango misusu ba aba mona ba papa na bango misusu ba yaya ba bimera bango na Shikwanza na Angola ba exemple ba témoignage ezali légion toute une litanie toute une série ya ba témoignage pour na comprendre ba kam sutulu baka awa ezali ya solo tika to développer 2 points autres bomoni bongo na sommaire. Ba jeune fille mingi surtout ya mikona benga ba petite Android ba petite ya quartier ba petite ya TikTok ya Messenger ya Facebook bango balingaka mobali ya bien na ebite mobali ya bien pona bango mobali ya bien ezali mobali o azali na mbongo mobali oyo apesaka mbongo alombaka facile likambute kasi conseil gratuit na sengi na ba papa boyo sa baya basi bakota ba mama baya basi bakota radio lokole masolo ezali le seul programme la seule émission oyo papa na mama bafanda kabali kotala na simalango basimbi quelque chose simba bakotoko sa yo oyo yaya ba jeune fille ndenge ozalaka wana oui c'est vrai olingaka mobali ya bien c'est vrai mutu moko talingaka bala mobali o azali na mbongo te mais kasi nalobaka chaque fois yeba yango ere mosusu vie ezalaka très compliqué okutana mobali oyo bozali ba chéri azala mbongo te azo se débrouiller bozwi mbongo na bino ensemble ngala lingaka bozwa mbongo ensemble po ba évolution kasi oyo yo olinga okutana mobali azala mbongo na ye déjà jeune garçon yebite azwa mbongo wapi azo yango ndenge okutana na ye o évoluer ezalaka très dangereux kasi likolo na ngo pe na sima nango ba mibali pe bachekaka basi yo okutana mobali mbala liboso bokutana mbala liboso bokei na restaurant yo bandi ko ponaka ba plat o ya cher biloko o ta la TV o menaka de ona melaka amagula ya mwasi yo pena no fala ndako na bino so maka magulo meli ba memi na restaurant ozo ponaka ka plat ya cher ono na etide mobile so na mbuta na mbongo te ozali komite kayo moko to ali ko pesa conseil na ba fi o na no ba keiti kaso ba kei mitali bino na elobeli mwasi alobaka mingi te mwasi asenga ka mingi te na sepe na conseil ya mama oyo yamona ningi ba ya basi bolanda partager émission oyo partager peut-être yo esungi yo te mais kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala landa conseil à maman o. Voilà, à toi qui veux une relation meilleure et pas na yo mutu oyo lingi o banda relation moko po e aboutir na quelque chose de maintenant on a besoin ba mari awate on a besoin bato ba uti wenze bazongi te maintenant on a besoin bato ba linga ba ke wenze. Voilà, tout là que ça bango siko façon nini na wenze zalaka. OK? Ndeko nanga ya mwasi. Ebele bazana langage wana ke non to zaki na bien et du coup to kutana ka deux fois et puis akenda na benga ki na zoki te na téléphone. Alors j'étais na mairie. Moto so approcher. Aya kambala moko te ayeka ko promettre libala voyage mbongo ndako te. Mobala bongo ezana ba angle beli soit azamu tabakisi aluka sacrifice soit azoluka loko moko ou bien yeli bala tembi alinga lingona tembi d'accord pour azwa yomba mfo a influence na biloko wana mais moto a vrai o aluka ke a connaître yo pour le beaucoup ma quelque chose aluli apparence na onde approcher a sepe na ba critère extérieur siko tangoye aluka siko eza na mutu na azoluka siko bagage intellectuel eza na mutuna siko tango aye pana pour la première fois rencontre liboso memele ba problème tout ya vina o sengi sen biloko mbala moko okumolela lela problème ebele ya
Soki aki azongi, troisième tour, aya sauté. Ok, libela. Ça fait comment? Dignité à moi si. Baïbaki na langage, na savoir parler. Pour ba otala babi moi si o. Azamuto ya bisenga senga te moi si so senga mingi. Et qui ça valait à moi si. Moi si. So azamuto ka ya ba lokuta ba promesse inachevée. Azana valeur te. Moibi, lokuta, bisenga senga. En tout cas biloko wana na moi si. Mobala solo. Na ba na garçon te mobali ya solo. Waza mature, wana besoin ya kosala foyer demain. Ne peut pas te marier. Aspect extérieur na yo et correspondre à l'aspect. Ozo senga mobali. Eleki niveau ya ba moyen na ye a okende. Ou bien tout nous ni na memelo nini. Le bana a besoin de côté mais aux a besoin de loko. Tango bokutana bokutana kana mona ke téléphone aux ana ngwe mérita kaoti. Ya ko sala surprise. Ayebi ke te moi so na bimana ya ko mériter ba bilamba ote. A sala ba surprise. C'est comme ça une femme mature qui veut s'attendre à quelque chose de mieux, d'accord? Parce que mobala solo, tango bokutani na ye, bozo solo la. Aota ba mimique na yo, ba mouvement corporel na yo, parce que zaka tout est langage. Ba mouvement, ba miso, ba regard, que tchatchabou. Yon se zaka langage, ils ont détecté oyoza. Que oaza nzete ou bien aza na eka plastique. Oaza ebende ou bien plastique. Ba comprendre déjà la place wana. Moi si. Kuyaka temba la moko, oyeli mutu na première rencontre. Ba histoire ebele. Banso wa détectaka na téléphone, kande bosolaka. Olubaka trop. Ozambangu nano alobi asisite okate maloba. Olobi ebele. Dosa nga lobo kate déjà idée. Baki marabino. Nyango mwana biza mwasi kitoko boy. Atuli ponzo na ozo mususu oui ebele bakoya ba Olanda aspect no ya kitoko wana to boite. Oza bien. Oza kitoko makasi ya. Sikonde question ke bakoya mais o kanga ke bozana ye eza passé des problèmes kobala eza bien mais kofanda nde likambo question ezaka nde wana sikona lobi yo pays ya garçon non parce que soki oza homme okoza na ba comportement wana te moi mobali esa la nde nini yo mwana mobali ozo senga mwasi toyebi na biso ke oko senga mutu na ba moment moko boyeke non c'est vrai que o passer na situation moko boyeke position musu ezate mutu musu osenga imbongo azate lokwa copine na yo yenda za proche na yo il faut senga voilà ça peut passer mais oke oyaka no kaka na mona eketch mo kuna na mona t-shirt mo ba bilum we mikolo sac mo na mona kilo ya garçon te moi c'est solo akolinga mobali asenga ka imbongo te ezapi na ba mibala mela moi simbongo ça vous fait comment mutoke ya moi si oyo trike oyo yibi mbongo meli mbongo ke donc oyaki na vrai te mobali pe o asenga ka moi si mingi moi ça tala ka bité o gigolo oui a qualifié na gigolo directement aba on enfant net na zana bébé na ndako na bando zo charge na ye oh mobali l'homme c'est la tête alors il faut que ba mona droit ba mona qui responsabilité wana na début à relation quand tu n'es pas responsable dès le début de votre relation mon frère moi ça respecter moi ça peut se place no ki mobalité alors moi mobali ko senga ka mobali nani moi simbongo te. Na s'appelle le raisonnement, tout la réflexion, il y a des analystes, oh, papa africain, cela me va droit au cœur. J'ai eu la joie au cœur, de comprendre qu'il y a encore des Africains qui continuent à raisonner
convenablement pour qu'une Afrique puisse être développée, une Afrique très haute, une Afrique au sommet du monde, il nous faut une monnaie unique. Est-ce que c'est vrai qu'il nous faut une monnaie unique? Surtout la currency moko la biso ekozala développé à solo. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce que ça dit vrai. Mais currency à moto kozala la ndenge nini au moment où ba pays voisins mususu, même ba pays africain, tout allez koyoka la tebe na biso xénophobie. Ba toi fa en Afrique du Sud, Afrique d'Afrique ba lengi ba monter. OK na Zambie ba lengi ba monter. Biso na biso ba africain to linganité kasi monnaie unique ngo ekosala mandenge nini. Toyoka kipe lokola kuna d'ailleurs là qui projet ba na ko la passeport unique pour l'Afrique mobimba. Ce qui est très bien. Tout ça passeport moko ozofanda dans la pays no sorti Afrique oyolingi. Ça c'est ce qu'on appelle Afrique United, c'est la vraie union africaine. Imaginez ce que l'Afrique lelo, tout ça la monnaie moko. Tout ça uni. Na ba ressources minérales oyo Congo azanango, na technologie oyo Afrique azanango, na marketing oyo Maghreb azanango, na maîtrise ya mbongo oyo ba Cameroun bazanango. Siko banque africaine ça sur la Cameroun, na CEO na Katouana, ba Maghrébien aussi on va toujours utiliser bango comme étant ça la marketing. Siko transformation d'Afrique du Sud. Quelle Afrique? Mais ekosa la mandenge nini soki biso na biso to linganité. Africain au pesa mningano africain mukanda problème. Africain afandi pa na yo problème. Vous allez qu'on a ça kazali étranger. Pesif pas si vous sakanate, ça fait mal. Moi j'ai eu du mal na l'économie congolaise au barefoula qui na Côte d'Ivoire, il a fallu pour interpeller pour payer avertissement mais encore refléter voilà, moi je n'étais pas du tout content avec ça. Si la justice ivoirienne peut revoir encore bakamande voilà, cela prouvera ou montrera que l'Afrique est unie, nous aimons entre frères africains. Suivez plutôt le raisonnement il y a papa Oyo sur la monnaie unique pour que l'Afrique puisse se développer. Suivez. Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Non, ça c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille. Ça, c'est manquement de conscience. Donc, nous disons et nous répétons. Ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, avec l'argent qui est le nôtre, qui est garanti par nous. Oui. Parce que, rappelons-le rapidement, quand on parle du dollar américain, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Mais nous disons et nous répétons, ils peuvent aller le vérifier, tous les pays africains ont des stocks d'or, de diamants. Et un seul pays qu'on appelle l'Ouganda détient du seul 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda, ils peuvent vérifier au moment où nous parlons. 31 millions de tonnes d'or. Alors imaginons la RDC, l'Ouganda, le Mali. Mais rien que même l'Ouganda tout seul, on se met ensemble, on dit bon, décaissons immédiatement pour garantir notre monnaie, il faut décaisser 130 000 tonnes d'or, décaisse ça, et nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Mais la monnaie unique africaine qui est garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la terre une seule monnaie, fut-elle le dollar américain, ne peut rivaliser avec. Donc on aura déjà les moyens. Maintenant, il faut insister. Pourquoi y a-t-il eu l'esclavage? Pourquoi y a-t-il eu la colonisation? Les gens ont les possibilités de fabriquer les billets de banque. Mais ce ne sont pas les billets de banque seuls qui produisent les biens. Ce sont les êtres humains. L'Afrique... Capital humain. L'Afrique a les bras. Aujourd'hui, 1 milliard 300 millions. Demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Il faut mettre en mouvement ces 2 milliards de personnes pour produire. Et pour les mettre en mouvement, c'est les payer avec notre propre argent. Est-ce que nous sommes en train de rêver? La réponse est non. Parce que la Chine, moins de 500 millions de personnes avant 1949, mouraient de faim.
Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan ou bien le renminbi. Et aujourd'hui, les Chinois sont devenus, même si ça peut encore déranger certains esprits, la première puissance économique du monde. C'est la Chine qui finance le monde entier, à commencer par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc nous disons, ce genre d'aide, pour rester dans le sujet dont on nous parle, c'est de la diversion. Donc la première solution, c'est battre la monnaie unique. Deuxièmement, avec la monnaie unique africaine, nous allons industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. C'est ce que font tous les pays dits développés. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Or, tous ces pays, que ce soit l'Italie et tous les autres, ils vont tout proposer, sauf ce que je suis en train de dire. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Troisième solution maintenant, c'est l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Et ça, on n'a pas besoin des années de lumière. Un juriste à ma gauche ici, il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays et on sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain, et on lui accorde 6 compétences qui sont 1. Puisque nous sommes un seul État désormais, tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, eh bien avec eux on a des frontières. Donc c'est l'État fédéral africain qui va gérer ça. Deuxième compétence, lorsque vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous achetez un seul thème. Vous n'achetez pas 50 thèmes. Donc, c'est l'État fédéral qui va gérer les PTT. Troisième solution, une troisième compétence, eh bien, il y a une seule politique étrangère. Quand je m'avais à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Donc, si on crée notre État fédéral, eh bien, c'est l'État fédéral qui va gérer la politique étrangère. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent 3 autres compétences qui sont la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. C'est-à-dire tous les 54 pays qui sont membres, on va avoir une seule monnaie. Et avec pas une banque centrale africaine, vous voulez dire? Bien sûr, avec une banque centrale. Oui. Donc, ça c'est la 4e compétence. La 5e compétence, eh bien, c'est la défense. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont victimes de l'insécurité, par-ci, par-là. Quand on voit en RDC, il y a la guerre là-bas. Quand on voit au Soudan, il y a la guerre un peu partout. Eh bien, nous disons, nous allons avoir une armée fédérale africaine, écoutez-moi très bien, rendue invincible. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens pour acheter des armes extrêmement puissantes dans tous les pays qui veulent commercer, qui veulent coopérer avec nous, c'est-à-dire, par exemple, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en Corée du Nord. C'est ici et maintenant, c'est possible au moment où la Russie est en conflit ouvert avec l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la thèse. Il est hors de question de permettre aux Africains de s'armer. Parce qu'il ne faut pas armer un esclave. Parce que si l'esclave est armé, non seulement il ne va pas se soumettre, mais il peut même tuer le maître. Voilà pourquoi l'Afrique est dans ce désordre-là. 6e compétence. Et la 6e compétence, eh bien, l'État fédéral va veiller à l'industrialisation des économies africaines. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, voilà un juriste, il faut constitutionnaliser, il faut mettre dans la loi des lois l'obligation de quoi? De transformer toutes les matières premières en des produits finis. On ne doit plus jamais exporter les matières premières brutes de l'Afrique. Mais ce sont les produits finis qu'on peut faire. Si on met en application ces 6 solutions, vous verrez qu'à court terme, je dis bien à court terme, eh bien, non seulement l'Afrique va satisfaire ses besoins essentiels, mais l'Afrique
va même reprendre la direction du monde. Et c'est de ça, les Européens, tous les autres, ils ont peur. Ils ont peur. C'est ce qui. Voilà pourquoi ils nous amusent. Ils amusent la galerie. Avec les différents sommets. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jean-François. Makambuya Gianni Faye, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a Faye à Koufijo pour juste depuis un mois et demi qu'on déjà. Heureusement que Maman Denis n'a que au travers fondation Anima Kibongo Kozwa charge. Il y a qu'on rapatrier corps. Il y a Gianni Kassi. Oh bon mesano. Ba comédien niveau ya Kisasa. Ba sali bongo. Le kola ya nimo. Ça sala qui la ngona nenge ya comédie. Abadi koyemba nzembo o batali. Nenga ali kolobana. Le ke bomi Gianni yango yo kosotana na moi image wana bon fait. Na ça la moi synthèse moi symbiose motala malobaya Gianni Asuka ndenga badai kolobaya Suka ba comédie ça qui sur mambaliwa et to combiner ngona o yandi mosalobaki et puis surtout zongi to benga yandi mosi a expliqué biso qu'est-ce qui lui a poussé à ça ba kabande ngona pour la ligne yé a bandaki ko lobande ngona pa Gianni ça qui comédie mais ndenge meli et bimeli ma la moté suivez plutôt symbiose au salio pour la makambuya Gianni na yandi mo suivez mais bi yem ta sai mamwa donc yango mingi ka fo tchaka bon sambeza la mingi et arrive à peu au bangaliwa ah anel ka liwa banga ngota yo bangaliwa liwa ya etanga ya la karate liwa banga ngota liwa donc ezali passage obligé à tout le monde de to la mokili boté ba toko kufa ata ba 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 garde ko mili ba kengela yo mutu moko e ba ko kufa liwa banga ngota liwa tanga yaka donc eza bongo Jésus Christ a kufa banoyo bakufa obi ala batebele peut-être soit linga mona lola mais au moins so ebisi pour nous que lola faut kufa mais batebele balinga asko kufa te mais oyo yeba tango kufa waye bate ba waye bate tango liwe ya waye bate maka liwe ye okay boyo ga intela kufi nga tango biso ba père nga pauvre père nga botan papa Daniel fay na pese ba condoléances ba donc na lo banini kutu donc et ça n'a pas si ton père a couvert père son père son botama 4 ok père a coûté un biseau Baptistin comme on dit Baptistin donc Augustin quoi ouais. Après pauvre père son Daniel après père a un biseau papa Nico après tante na so Suka Doris bango 4 ba kufa ba botama 4 mon 4 ba kufa donc tant na mona ba père ba kufi tanto ba kufi na bia teliwe peneza solo oui zalaka donc bah moi bah il était bah okufa mais bakenda molimo na wepe manakimia c'est ça ouais. Donc liwe ya kana ngoli wasu ye na ngo yo osweta okufa ndenge ndeka ba so okufa ngati na soutenir eba tu peut-être ya liga ya kufa deti aszolo ya do suite kufa liba mai ba vimba ata ko vimba mais so kufa liba mai mabeti uzo wa l'avion asa tire douleur na côté kufa mai bo mona bo bangando ba na mai wana bangando ba kolia yo mona tena mukili kufa liba normal obeli okufi nayo yo préférer obeli okufi liwe pona na ngote yo bi bo na kufa na bela mona bo okufi na accident tanzo kufa na bo ndako eziki te zika no yo kapela douleur zomona mais liwe ya so liwe na ngo ya mama nzambe ya mama muta mukilita même ndo kya kufa diable mo ba kufa donc obanga sokoni voilà de liwa nzele zo mutunyo so nzela mutunyo so zomona ngene sa masanga Olivier Kipula revenu bana biso liwe yaka donc faut milenga na mukila o na mukilo ndo taboy kubanga basi abatu kubanga koyiba kozo comprendre donc tu faut respecter on a mon kino to vivre mon kila batu boy pour nous tout futa kana sa mabela tu futa on a lola te zana frère ado ngala bela mpese mo na bisa yo so moninga boy o tala nga des fois te na pola o muta lo ba meraza ko pola nzoto mpese ya grave donc na tongo boy so na jetu butu boy ine desi de matin na bimi ba misinga di banda na vandika wana mpepezo zo ngai na chika kanga di puta boy nzoto ni so se kia opola muta pola mais nazoloba mpese ya kosakana te basali singa esili ezongi lisusu et puis banenga na répétition ya chicho rolenge na komi na ika abuna vandi na sukiti na chika pemela vana abuna moni mukuse baningai na mukongo muluki mukusa mo na lukinze temo ko mona cheka boy na umuna ngombe ndete komiko so bouger koto ndile iboti koto ngabino na esi venga sambi après singa zuna ndako na ko mukusa mo etabi mukusa sundi ngabino na ko mukusa
na zongi pale wana wana matonga na luosi na bingi soko mwana ya ko lupango na so Rosa petite Rosa aki na ba 8 ans bonne si Rosa so nzete ya ale na funga chemise azu nzete no kwanza ba mwa ya jeni mukongo bambu mebele boy bambu so neni na bingi micro ba kana tonton ya kana na bi tanga mo vie mukongo moite bambu mebele bonga bambu so ndeni wana binga mukusa oga kimpese ado kal donc là ba qui ça c'est là mon chez mon ta c'est ngai a pomper nga kisi ya nini ya l'insecticide ba baygon ba baygon ya baygon a pomper na mkongo parce que comme qu'on a dit ah so na a pomper ah bon ami dio tambola tsa nzoto mukusa o ibimbi donc nzoto mona ba mbombe salio mo ndenge lianza suke sala donc nzoto mbe comme bon ayendeti mayandi ce que pour tout vendre na uva na ngaboye faut za mutu na to sura o talanga mais ceux qui te o talanga te na pola nzoto mais nzambo biso sambela kana po mutu mo te na cheka munusu na nzambe na ibilo wote tani na komi comme ça là bon et ça là tu ne vas pas partir bon nzoto monia donc na ka mutu na boso yo na mutu na to sura mais partout nyoso boye nzoto mumba sikuna nzoto mumba tina na volant na pola ti bodong maboko ko chabote maboko zeka boye donc boye on dit mutamakasi donc na pola ne choki na pola mais je sais somote les amis sont crois-tu que c'était un mauvais sort bah j'étais là kio oui bah j'étais là ezaki obokela parce que ngai bandenga na kati na shikshoko loyenge mais bango bien bandenga na répétition shikshoko loyenge ezaki te ko batanzo zik non na kati ya groupe national shikshoko loyenge bobokela ngam tout la semi mokila webso sami mutano ya otana za omona tout la semi mokila websa yo la souffrance ninga osakana te ba nzeta musulu bazuza ba o suza makamni no malade ndé donc l'option tout l'air ya osakana te ado moi so bimi folle lati so moi bimi ko 12 heures so 12 heures betika moi bimi ka pas essayer faut déventuler moko de boso mo na sima donc ozani mo zuka le puto chebo tanso mutako ko to brisque mais ya ko pola ona pola do na kwani ka we na pola Christian David a d'or et mon a vient de ninga mon balari ya yo sofubo tala ado tika mon na biso na mystique mon de mon a théâtre de mystique ba bele ba kota ba bonganga na bango tu as pu savoir ceux qui ont fait ça peut-être tu t'es décidé si c'est un secret au préféra te taire mais comme tu as su oui mutasa on a ebi ai bagé le courage de les dire super. Voilà. Je crois bon lundi sélection bon voilà ça n'engage que artiste tout là qui s'y quand même parce que bon bengi biso mingi papa fiston comment est-ce que yo fandinier yo ça la canaya ndi mosi azolo makamande ngo tigaro banengo wana pour votre information ngana ça la canaya ndi mosité yandi mosi azala kana Afrique du Sud té yandi mosi azala kana Congo démocratique tango yaka contrôle ya soins de santé na ye ndé tozala kana pona ko aider moi ba anglais biloko muke mais oye utina bakanisi ya mutu cela n'engage pas Fiston Pene, ça n'engage que lui-même. Alors ngana ina benga ya di mosi awa na yebi so on a ligne parce que ya ça na soki makambi betindengwana et comme makambi moi difficile pour na ayamba téléphone to pe azala online. Alors na bekana nu ya di mosi na ta soki ye a ko yamba na yebité et donc benga no ya di mosi comme ça on va pour nous poser la question ensemble avec vous, ceux qui ont dit voilà. Voilà, ceux qui ont dit ça yambi a expliqué biso inspiration na ye ya koyemba njembu ya Jani ndengwana et utela kie wapi. Voilà, je crois azo yambate azo yamba kutute toluka un deuxième numéro ya Yandi Mosi tout bien Yandi Mosi voilà na ndeko benga na nous ça va to rappeler quand même ndeko boko bengi biso awa voilà mbote na onde bodada alors oui dada mbote na yo
Bonjour, bonne bilan. Malamu, olingo intervenir pour makambo ya dimosi yo bane ko bitumsa chaque fois ya dimosi ya fingi janie consort yo lecture na yo par rapport makambo ya ndenge nini. Balgo anticiper biso. Papa wana ya dimosi, papa wana aza papa ya Buzoba. C'est pas la première fois qu'on mettre ba Buzoba pa ya kosenga excuse. Le Congolais, il faut tout tika ba Buzoba wana. Que tu fais ba bêtise après je dis que ba ko excuser ngai. Dernièrement, quelques mois passés, à déjà ranson Buzoba Marambo. Tu te rappelles comment papa wana a en Afrique du Sud a Kobek, net en Afrique Kobek, c'est-à-dire Kobek na français boloba ngoni ni. Azoya ko supplier bato apo basunga ye parce qu'azaki malade, bato bakeli mawa basungi. Chaque Congo que son âme repose en paix, oya sunga kiye. Pour maman de Olive abimisa bambongo soki Denise abimisa bambongo na ye ya fondation na ye pour batinda yandi mosi awa na Afrique du Sud pour avoir traitement ya motema. Aide oyo Kester emene ya aluka azwa temeye azwa kiango grâce à ça chaque Congo. Tant azomi Congo apoti chaque Congo Buzoba. Na âge na ye a comme déjà mutimo face à la rempli de sagesse. Akokaki kosala jamais ba bêtise wa saliwana sur liwa ya mutu oyo batu bazolelela oyo batu bazosenga bazoluka ba solution mama ya Jani ekosala famille ya Jani ndenge. Jebi beke Jani azaki comédien, il faut to le na comédie. Mais tout le monde ce qui se passe na poto ça ya kenaki matanga ya Jani asali comédie si tout la sali comédie en Luzolo asali comédie sur Jani mais pas dans des bêtises net ya sali ndengwana papa wana azamuta ba bêtises to limbisa ete azamuta Buzoba et puis ça ya en Afrique du fois beta matamwa mbata ete moi litoi makelele. Comme ça, à Royeba, prochainement, on s'en sous la bêtise à Boitier. Mais bien, vous tungi singambi na radio locale comment est-ce que vous analyse de si makambia ya dimosi mais pourquoi vous avez voulu que radio locale a sa analyse si makambwa? Parce que ailleurs toujours la radio locale c'est pourquoi tu sais radio locale pas zonga kaka place ya zali côté ya osenga la bêtise na wana ya osenga ba pardon ya osenga ba aide na radio locale yango tu sais que radio locale peut intervenir peut komela rapidement sur le moyen le plus rapide comme le yandi mo si pour ba c'est que a commune azimoko il faut assailler la sagesse atika Buzoba tout ce qu'il fait là est ba bêtise okoki jamais ko sekaliwa ya mutu n'importe quelle façon mutu akufeli okoki jamais nous sommes les Africains toza bantu liwa eza eloko moko oyo biso te respectaka makasi nous sommes pas comme les Européens to occidentaux. Il y a des mots qui vont cracher sur la mort de Jani, et ça, et l'autre mot qui les a bêtises, bon, d'habiter famille à Jani, comment baser mais nous, fanatiques à Jani, le monde entier, tout ce que la bêtise ou à sali. Ils ont vraiment un grand bêtise, comment et cause à pas été. Voilà, c'est pas la première fois. À ce continent. Rapidement, un message particulier, le roi a dit mot ça aussi en direct. Nabi yandi mosi soka zolanda nga afunga amateur yoka bien yandi mosi oyo eza première fois te osala ba bêtise aboye puis oya kosenga excuse na âge na yo ofozaka déjà na sagesse akoyeba ke comédie oyo na ngi na sala eza ya bien te ekosone bien te oumeli na musala ya comédie je crois bien oza parmi bato batangi eloko wana na ina sina la nebi parcours na yo mwa muke otanga yango na kina na ina tango bano osala ba comédie na ya français simbaki te yango ya na tango ya oya lingala otanga yango oyebi déontologie ya musala na yo. Ce que tu as fait c'est une très grande bêtise oyo et déranger communauté congolaise partout dans le monde. Alors il faut aucun devant la famille maman ya Jani pour s'excuser physiquement la famille ya Jani au cracher sur la mort d'un personnage public ils a bien été l'oko sali ils a bien été ils a bêtise et puis il faut tika makamwana ko cracher makamba le couteau zo ba sur ranson au cracher mabe sur chaque Congo moto a aidayo à 100%. Pour les cas, il faut sur bateau, comment canila partout, par-ci, par-là, qui chaque fois les cas, faut te mettre un bâtard, fois on a moins bâtard pour corriger. Pourtant, deux autres banamounogo boyer, peut-être à d'autres avoir conscience té. Alors, tant on regarde en Afrique ici, dans un moins bâtard, et puis tant de choses conscience aux ongaï.
Voilà, merci beaucoup, Ndeko. Je crois que le message est passé. Hein? Ok, merci beaucoup. Bye. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Ndeko, à son en direct, a bien intervenir. En ce qui concerne chaque Congo, parce que tout le monde qui mingi, pardon, Yandi Mosi, je vois. Voilà, Nakobenga Yandi Mosi, dans le numéro là, Moussoussou. Numéro 1, Moussoussou à Zoya Mbate. Total, à ce qui deuxième numéro, Yandi Mosi a se prononcer. Voilà. Deuxième numéro, il y a Yandi Mosi. Bon, il y a Yandi Mosi. Il y a un deuxième numéro, c'est vrai. Mais ils ont les catés, ils ont fermé. Voilà, tous les gens na numéro à Liboso. Voilà. Na évité, na kosala ndenge nini. Voilà, Européen na moni, ils ont fermé. Est-ce qu'il faudra appeler famille à Yandi Mosi? Mais je ne crois pas parce que moi est allé ma famille. Mais moi je vous promets, on va y revenir. Tout ça, l'agneau surtout, tout joie. Yandi Mosi pour expliquer ma oyo n'engue de dada ou tout expliquer awa. Mais nous les Africains, la mort c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose oyo to sangisaka bato kabola kamawana, c'est pas quelque chose de la blague ou bindele ce qu'on t'a koufi. Parce que on a pas ma biso africain quand quelqu'un meurt, quand il y a mort d'homme pardon, nyon se katalaka. Mais ça la marche surtout fandi na c'est pour la coller là. Ils arrivent à être comédie mais comédie ou sali wana batu ba sepel na ngote. Voilà. Na représenter mes excuses il y a Yandi Mosi il y a beaucoup il faut tous joyer awa aleka au fil du temps ce que monsieur Sili pendant que monsieur les quatre mais quand benga yé ce qui a joué ça va ce qui peut la téléphone il y a pas de problème monsieur Roya donc ça la nyo surtout pour tous joie Yandi Mosi a expliqué biso pourquoi il y a ça les comédies à ndengo wana. Tout ce na sujet wana ya Janify mbalele ki tout ça que émission na papa Suisse alobaki yé a monaki ya Janify na Suisse a faille na terrain a faille na single na pantole ya jean alobaki akane kutu musika a monaki tina Joël Masirika na stwana bon bato ebele bamona ke lokola comédie mais ba misusu ba bengi ba bino eza comédie te makambo wana esale makaba mona alors bandeko ba tindi toute une série ya ba témoignage de bango o eleka na ba famille na bango ya mboto beta lisolo na été sur la réalisation nous accorder encore l'état toyoka penanu ba témoignage ya bandeko o ba mona bandeko na bango pe et puis tokozonga voilà suivez ndeko na ngai ya liboso vraiment na pesi vraiment mbote mingi nayoki ba missionnaire eleki poko sena o ba moneki jani na Suisse pona biso bato bakufaka te onga na biso bindeza solo bato bakufaka te po ngai moko ekomelanga na bande kofanda na Angola lena ndova na Angola boye na longwa vraiment na Angola tamoko mulai na 1990 na kendaki na kota ka Angola na kiko fanda na Luanda tabanda teka ba makayabu na Shikwanza bato bayebi vraiment bato bafanda na Angola bayebi Shikwanza ezalaka wapi bando teka depo makabu mukomoka boy na moni ya na ngai atelemi libosa porte azotala nga azoseka maman na ningisi mobile nga mais na moneki ndeko na nga libosa porte azotelema azotala nga azoseka mais lenge na landi ye boye na moneki ye pe lisusu ta limwe après 2 jours bayeko bisanga ko ndeko na ya kota ki hôpital abelaki bon ebite soki pe abelaka nini na ebaki na ngate commissaire ne zaka basera radio fo ganga allo nini boye ndenge zana esala nga pasi mingi na bima tokenda Congo kuna na Kinshasa to sepe makamatanga esili nazongi na ngai pe serement boto vandi awa tata moto wanda ovane moina tanga mboka ezate poka na nini ya respect ya bon poso na bina tanga mboka mutu nyaso koyeba awa kaka na mboka France tatana ayako kufa soki pa bela ka soki pe ni ba ambulance bakenda uzoyeba sera ba corona na kufi mukomo bono ketika mwana nga na université na Paris natala boye na moni na kati ya voiture azo solola yaza yaki libanda mama na nga natabunga bisi mwana nga bitala tato akufaki yeyo nazo mona ye mwana lobi wapi nga bitala ye wana kuna mbala moko natala miso nga na lere kutani alimwe
na koma comme interroger ngabi est-ce que vraiment ça vraiment yé bon ndenge ni ke no limwa ka boye na comprendre pe phénomène ngote et les cas nango mko so bonda saka na ba problème moko makamba ba papier tungisanga vraiment mingi na banda kolela na bandi ko sambela nembe kutu njembo o potonga na lukaki ebendelinga nde makambo nzambe na nguya tondisanga na kondima na koma koyemba njembo ngabi potongo yango na lukaki nde yango yo basera ba 2000 wana mukanda ezo yati na vanda kaka boye na butu na lali na loti ya na nga wala ye alobi na nga mama ozolela nini tala charge oza nango na nsima nzamba kosunga yo mukande koya kaka na ntongo na nga po deju babenga babike na ozwa mukanda na profeti na ndimaka te nga bia solo tozwaka biso moko te toza mpenza na bato bakufa bayokaka biso ndenge eza wana bafundanga série moko na tribunal bafundanga nazalaka nanga na raison mais bafundinga nana koyokola akoyoka yo ke olobi boyo zongisi boye mais na ke koza avocat mukolonga tribunal avocat yebisinga mama ozalaki yo moko te bozalaki bato ebele ngabi te nazalaki ngambo ngabi te bato ebele bazalaki na bafantome bazalaki wana liboso na yo osambi moko osambi na bango nzambe vraimen azwa lokumu na sepelaki vraiment mingi vraiment bato bakufaka te ntango oza na problème soki ofukami obelele nzambe akopesa réponse ata kaka bapuso moto omonaka tosakanaka nango eza na bachapitre ya bible soki obuki mabolongo na nze otie duti tosambeli okozwa réponse bato ebele bakoma okondane ke boyeboye toboyi te toza bato toza na baerreur na biso mais conseil ndenge na kopesa mpona peuple africaine botika kobimisa ba secret ya famille botika kobimisa ba secret ya famille onga na zebisa bino mundele jamais ça loba secret na ye nga na vanda na ba mindele bi makambo ndenge likaka ba mindele bazala ba secret na bango ya ba famille ba bima ba lobaka te ba bomba yango bien mais bino batu mundu bino ba africains surtout les africains noirs arrêtez ça na ba pasteur na condamné ba pasteur te ba pasteur baza bien pona ko la musa biso côté ya biso o ezali ya mutuya mais botika ko bimisa makamba famille likamuke kaka okoko bimisa loko une il fallait ko to tuna parano eloko eza nini pona nini eza wana soko boyino ko pratika ngo bima kende na yo tika na yo bima no bite anga na ko simba na ngango te na tiki mais bino surtout Congo comme lokola Satan akoyaki kuna na kati totika toye na bamboka étranger tozome makam na biso mabe Congo Angola Congo Brazzaville to komi komema makam na biso nyonso mabe tozoya ko explosango totika kobundela mobali eza na tina moko te kowela mwasi eza na tina moko te kowela bana eza na tina moko te ntango ozosala likambo sala différence lelo soki na wele eloko boye na kufi soki otalika kufi ezalaka okipe yango lisu te yango wana benza conseil na kopesa bandeko na biso africaine makambo na bino ya famille bobombaka yango bien boteyaka mpe bana na bino bien mbongo oyo mobutu akufa mema mbongo te atika yango Kabila kufa oya papa kuna soki Joseph atika yango awa ba président ba étranger bazo kufa bazo tika ba richesse nyonso to tika ko wela biloko mukili o balobaka mamva manza to yana wendi chaque personne mukone ke ko kasimi nzela kei to tika ko wela nyonso twana to tshande mabolongo na se to senga nzamba la kisabiso vérité chacun na biso ndo toza betebi ba vérité mais to liko manifester ngote to tondine motema nde ya zuwa ya ko fiancé ba biloko abato na tanga kala ba voiture ezalaka bakoko na biso batambolaka makolo ti bakoko na biso batambolaka makolo yango pe bazaka na longue vie nana nga azalaka na fiancé voiture amuta azalaka te yango to tika wana lati bwenga pena ke ngolata bwino eza na sens moko te to sambela ndendenga solo to ke ba pena ba pasteur a faux secret famille na yo tika ngo place ezali parce que nga koko nga bandai ko loba place ozali koko ndiko luko eloko te se leka kala parce que soko ke ko luko eloko wana o eleka kala
okolamusa na bato bakufa okokende koluka baproblème oyo okanaki te na vie obebisi vino obebisi mpe vie ya bano parce que tolingi kotimolaka te soki eloko se bakundi tika likambo ngo ekundama nango kaka libela botika kobimisa basekret famille na bino chaque famille aza na secret na ye chaque famille aza na likambo ne oyo asalaka totika makambo wana totika bilobaloba tolandaka ndenge vie ezomema biso. Merci maman ndeko nanga yango na yebisi yo kaka. Voilà, nous allons passer na audio ande comme sous suivant. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend laquelle mboka bozaleli. Ndeko nanga mobali na uti kolanda témoignage oyo uti koloba anas na YouTube pour na Johnny Five au papa lui mon qui est en Suisse. Ça c'est fait. Et ça la marque na mutu oyo ba bomi otana eko kité. Apana komi moni c'est ça ba signe que mutu ba bomi ko boma. Tana eko ka kité. Nazo ba pour nini nazo na témoignage vivante yanga moko papa na biso kwa depuis 1990. Papa msa kenaka na mboka na bango mama akufi ya ke na mboka pona ko rendre na ba famille mama ke mwana bina akufi li bwalobi akufa ki boye na kupoma bina akufi ya wana yepo na pesa compte randi nde mwana bina akufa ki. Donc papa msa voisaki na septembre donc akoma ki lokola mardi akoma lokola lundi mardi a omele ki ta kufi donc comme ka lundi mardi a kufi octobre à septembre à mobimba et l'époque ba téléphone chez les amis ba manani ya ba système ba nini ya ba phonie to ye ba quitter zali un mois ndete ko so sango ya papa la biso tu ko la sanke papa bino ku fidèle c'est dimanche tant toujours les la ndako toujours la que papa kufi. Lo bonjour fiston na Hollande yo awana na télévision na YouTube awa makambo oyo bazobaki bamona ki Johnny Five na susika mokolo akufaki oui nazo confirmer ngo eza ya solo biloko wana so mutu babomi esalaka bongo na pesa exemple deti nga na yebi yo oyebinga te nga zali grand tiers na di na mateko bino boza na deux fois biso na mateko mokolo papa na biso akufa ça fait un mois akufaki na octobre faisait octobre biso te ko zo na novembre toujours lila papa ke kufaki na kikwiti donc biso zo lela ke papa na biso akufi jeune garçon avait na biso ya ve na biso na tanga pe comme po ebe te kaska songo ta biso zo ya kocha bi mais ngana to kuta na papa na bino na c'est award papa na biso on a ça kende ki kuta sali de asa akufi ça fait un mois mais biso to zo ça mon papa après un mois liol ba siba kunda mais tonton na bi ke bibo lela ni papa zo akufi papa bina to kuta na kota sama to kuta na ye donc muto ba bomaka effectivement et ça la histoire on a fait témoignage pour comprendre n'expliquer on a grand chaka na dina mateko yo za kana idiofa muto na betu kiso monaki moi jeune garçon mateko il est grand frère ya ba nani o ba Pierrot comme des cas sont abi papa bino akufiti na utiko kuta papa ça kuta kufi le l'autre ça kufa kala déjà moi kuta kika kuta kuchua comme ki lokola akobi lokola lelo lundi mardi akufa donc biso kubito yeba pété ba on be poko wana ba téléphone za ki bo très bien ça non de réalité ya makambo bazo ya so moto ba bomi aza ko telenga ba mona yo eza ba sina bilembo ke moto ba bomi on a fait message oso okata ba partie juste pour na précision na expliquer pour na ba famille ko longa o tsango na YouTube ça est réel histoire réelle ça la maka. OK. Voilà. Je crois, Bolandi, mois 2, mois 3, audio, témoignage, pour vous dire que
les morts ne sont pas morts. Et puis c'est ma confusion. Ceux qui m'ont accoufi, il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Moi, et toute une série, il y a des témoignages, il y a des péchés sur les morts. Voilà, il y a des mots mais on va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Voilà. Autre chose à présent, tout le monde est solo, ba Chelsea, ba petite oyo ya quartier, ba petite oyo ba tekaka pilipili. Bon, tu condamner ba ngote mutu na mutu za na musala na yeme. Vous savez attention, est-ce que vous connaissez que moi si pour gagner vie, ceux qui opèrent d'espoir, il faut que yo oteka pilipili na ndenge nini. Jeune fille oyo a wutaki intérieur aye na ville. Aye na ville, au lieu à luka musala mais ye amoni musala oyo akoki luka ezali kaka akende koteka pilipili esika akoma ki pa onke na bango omoni muta wuti intérieur ye bana na okipe pena malamu pena pi akutandika na baninga nde bazalaka wana garçon bar mo ze pembeni na bango wana gérant bar wana abandi ko solisa ye boni oza bien en tout cas nga place pel na yo bref balingana ki na gérant oya bar wana Gérard Bar, Gérard Bar, Mingi, Mingi, Chelsea, quartier. Est-ce que beaucoup on a la Moussa, on a Moussa, on a la Nine. On a la Moussa, on a Moussa, Moussa, oh, Gérard, on a mon qui fallait que petite sœur, Abino, on a ma fille belée, ma petite ouana, Bakendaka partout, Bakendaka, Bongolo, Bakendaka, bon marché, consort, Soko Lingi, na en contact, na bango. Ah, ça va? Entre-temps, à Komipe, Matango, il y a Gérard a proposé à la Kissie, Ninga Moussous, Bakena rappel au Sala qui Chelsea, qui va Gérard Mingi, Bazara Bachiri, Bangoya Bandumba, tout ça, la attention, Kumingi, Yokenaraba, au fan de la Canaba Gérard, au Sorana Gérard, bar, Tona, restaurant responsable, Morobo, il y a restaurant Sogolo Pakala, au Zobete, Vinayo, au Yébite, Gérard Mingi, Batu Mingi, Yababa. Ba coopéra na ba ndumba na okomona on ndumba ibio $1,500 na kata chambre ndumba sali oboy okomona soki mbongo wana ndenge nini nzoka yo mdosole na gérant na mutu mo asala na bar mutu mo asala na restaurant weta e consort acte ki plan na yo est-ce que tokomi to soliga pembe tango a présenté par na bango ba bino ça va pour mais tête to so hepto ko entraîner bah si peu jeune fille au bandi ko entraîner ba ke na bon marché quand ba longue bon marché ba ke boulevard quand bandi ko entraîner konso abandi pe ko mesana muke jeune fille oyo abandi ko simba mwa katuku bianza ba longo alongo siko pa oncle bango sika yaki ake ko joindre ba fiwana et sika ba na ko fanda quelque part na bon marché abandi ko côté musala kindumba olie azbonga zui akende attaquer lasi à la commerce, à ça le comme si a préféré mon argent facile, a préféré à continuer à me pour mbongo et zoamaka chaque fois. Alors, au fil du temps, au éminent ba fille bazalaka, moko katsa bango abane ko zo ba client belé ko na ba ministre, ba député, ba juge, ba keya ozo ko mbongo bazakara bango. Ba tu ne bio sala rabo, o sala nini pour sala makam oh. Bon, tellement besana ki a bombé bango tabino, ngala kenaki papa moko boye, papa wana sokola ki ngai ka andesa la ke koso wa cérémonie fa, soki bolingi na mi mabino pe kuna bokobanda ko zo mibali ya bien. Mibali ya bien, mbala mbongo ndo kansaka ça, premier ate pour zo mibali ya bien tokende. Ba yo kanipe. Allez, lobi nango ba kei papa wana. Papa wana abino ça premier ate boyeli ni bino zo mibali ya bien mbala mbongo, premier ate. Na ça ba cérémonie. Bozako bazaki misatu plus muninga na bango wana 4 ayesi bango boya lobi jo akoya muninga na bango déjà travailla papa wana ayaki te ba ba nouveau venu ba ke misatu kuna tant ba ke misatu ba côté na temple ya papa wana ba kuti 3 cercueils papa na ayesi bango dans sa vande zali awa asali ba prière bino bokola na kata cercueil oyo pendant 3 jours ya ba petite ba signa ba na mikolo ba à partir ba 16 ba 27 ans festin ou te beliti ba 25 ans ba signa biloko oyo ba mikolo ba ko sala te ba na mikolo ba li ko sala ya ngora er moko ezo révolutionnaire sur l'esprit toujours quand ça makam o papa suis sa lobaka
Oh bazo lobaka. Comment est-ce que mutu normal yo mutu normal o sala mobile no bakana indengwana ozo trouver yango normal. Wala ba sirane des autres. O sala makambu oyo ozo nyokola batu ba ozo mona yango normal. Yo mutu normal ozo binaka presque à moitié nu na ba TikTok na ba Facebook oso sans pudeur. Oh moi c'est ndenge nini pour comprendre. Bana mikoto beta ba solo et belé awa o roman na 21 na 22 ans. Ake kola na cimetière et pas ce cimetière wana mobala ko ya do préféré accoucher na mobali na tombe na cimetière pona kaka jambongo ba pesa biko banga shooter ba banga ka shooter do ba mikolo ba to ko banga ko leka bana mike mikolo yango ba parents to ya kabana makasi salaka anglais pour bana mikolo yo mo arona ndaku surtout ya bana basi ya basi ozo kanisa mwana mukie metanga marabibanda akoma ka mukolo akotna ndaku azu kazaka ki mwana mukie lokola mwana ya solo. Soka milibanda masto eleki mutu to sala attention ba parents faut yeba ba na bino voilà un exemple oh conseil de quoi na pesi ne bande l'émission kuna est-ce que vous comprendre oui bana basu ya bandimi ba koti na cercueil tangu ba koti na cercueil pongi ba mutu do jour à liboso jour à bibale 3e jour pongi sili ba la moki ba fungoli cercueil ba moni yango normal lo mo hôtel o salama ki wana nanga na bino to yebite papa na ese yango safa bokende ndezali awa bino bokbanda losko bibali ya mbongo kaka mibali ya bien bokende so bo simbongo boya wafuta ngai bakeno yango peti yaya bokotaki na cercueil wana bolali pongi est-ce que yebi no basoki na nzoto na bino bozui oh bazouaki boyebi boyebi moi je sais que peut-être bateki de molimo bateki âme na bango déjà et pas diable ça on ne sait pas tangu bakei na tongo wana na butu bakei mba moko bon marché bango bakene victoire ba boulevard bazwa mibali ya mbongo bazwa ba ministre ba pesi kuda comme ya ministre moko awa le rappel la TV métro comme on a été pour mabe okota ba komba député oboyebi wana yaya yo mtolanda ka ba député olanda ka ba PDG on sala boye batu wana basa batu ya makambu balinga ka basi ya ndumba makasi po bazwa kabilo ko sala kata basa ndumba est-ce que comprendre o combien est-ce que komi batika ka ba semence ba basa ndumba tant yoko ya o te semence na yoko na bazui étoile na yo to solika pembe o to lobakite to lobi bakei bazui babibali pe ya biedo bali ko zo mbongo pene ya kosaka to do e komi yango mona ka basi mususu boye ayesa yo yo gati na za mwasi ya $100 oh yo za mwasi $100 to mwasi combien alors que na butu ba moment na do aosenga yo $1000 na butu yo komi spécial to komi na yango atako sirène des autres na yango atako to mami wa tata $1000 donc a commande ba sobe ba diko sala musala mbongo jeune fille wana oyo yembo ka pesi soda yaya atongene kutu ba papa na bango ndaku na l'intérieur et s'il était à bengisi bango tina ville a sombeli bango na mabele na mpasa ba beka oni pasa to atongeli bango ndaku ba para ba ovanda kuna ndaku ya nini ya kindumba abenga on kindumba efuta ka toneni yango yo omeiko obandi kosala kindumba sika okay boy yo zo aloka ba mbongo te mususu bona ka ndumba me ye azotonga mapangu azomata ba vie ba ndumba professionnel nzoka batana bichebechebe na kati au fil du temps tout le maya komaki professionnel fiono ki ba komaki na mbongo et komaki ba bandaki sur le na boulevard shooter kana bo marché wana flat ba fanda ko ba et komeka téléphone ba bengi bo safa to na beso ya kisika bo ye safa ba benga esiko e pa ya mutu moko ayebani ce qui peut député moko bo ekoso ancien ministre honoraire je crois mais député. Comment tu vas Ndekolanga moko en tout cas outil voyage on a besoin au CPL ça combien emporter na yakuna ndako ba yokani tarif combien to pesanga $1500 $1500 te $1000 ba yokani bref $1000 fi oya KIP fi oya KI a combattre pe la lupango ngo quelque part wana kota pe la lupango ngo ko ça va akutani pe na ye ancien ministre ngwana ye député ngwana so ça va mais so pesa ngombo na ngali boso ale mbongo pe na pa 1000 chaba yango ça va okota la chambre akota la chambre akuta mutu alala na mbetu mutu so alala na mbetu amatendi mais sikoyo troisième pied na ye ala na mbetu eza déjà ya kotelema boy troisième pied ya kotelema
mais moutongo ye mais moutongo ndene aza bouger troisième pied hôtel mabone a mon état moi si te lo monter troisième pied hôtel habité à zarane ka ndengwa promesa te promete nena oh non mais ça ba ki ndenge liwana moi ba faiblesse moko ezali aza na besoin siko ya moi si pour na santé na ye zonga normal na santé zonga normal na ndenge nini oyebi ba fi wana basi bateka molimo tala ka butala na cercueil papa fistonga ala na cercueil 3 jours na mona ngo normal ote menga na mona ngo mystique en tout cas ote pour savoir na ba tolo $500 yango yo fia pandi batiki bango eye pa mati donc tu kotanga mati siko likolo amati siko likolo asimbi siko mutu to poye mo sala mva oki bana ndeti malili mais oyo mutu onde asa mutu obembe onde mutu akufa akiti bo siko yo troisième pesaka au téléma mutu asa bembete ameko bouger bo rien asimbi sous boye qui malili wana ya mutu akufa sila comme le rôle mutu normal mais aso bouger kaka te bo ça va bon problème ya tenga samsana amati asali oya ko sala wana ebembepe et jouir à éjaculer. Tango éjaculer bimi akei naye. Tango akei naye sikoyo. Na porte dans salon, yé député wana bisi aussi ça va merci na service au sali wana akei. Mais sikoyo tango akei amonaki yango pena bien te. Amona ki yango bien tanga kei siko azongi ayebi siko baninga na antuanga sala kita na comprendre histoire wana abete bango kaka na bete bi ça zaki muto okufa tabi ngona mona ko ndem to okufa mais na comprendre te mais muto ko okufa mais troisième pièce là qui debout boy ndenge nini o kede pala no pas député tel pas muto tel ba to ba saka mystique lo kola bango pe ba to ba tu mystique pe ça va bengana nous père abengi pe perdre père mango apesa ba makambo wana kepa père ta kepa père wana a expliquer père abi mais mutu wana za mutu ya kokufa aza mutu ya kokufa ye mokonzi wana do alingaki a récupérer pouvoir mona ki étoile za la carte na yo alingaki a récupérer pouvoir na yo ndenge za pouvoir nyonso tu ba chapa na yo ndenge ya liwana donc ekei pa ya mutu wana donc mutu wana a incarner pouvoir na ye donc yo nyonso zaki na mbala bien na ebité soki ko simba abadi ko lele simba te na be ça on va essayer ya ko soana ba koko ba ancêtre ba ko sa bango tout la soki bozonga mais na prévenir que nos pouvoir nyonso tout zaki nango et que itala malédiction puis na ebité so ni ko ela yo mais kende zonga apese jour zonga oya tout o sala ba cérémonie o to ko sala jeune fille en tanga zongi akei abombite ayebisi mama na bango mama talanga iboy et pesi pitopale makambo wana on dirait zalaka so ba biso olobate yo fo lobakaka et pesi mutu ko so oui réellement fi wana pa ko tanga keisi ko ba kende musala na ba ninga na bango en fait na saki bino awa ke bango ba dai ko benga bango ya ba téléphone mais afandi pe na petit mo ye ba bengi shooter na butu ka ba abima akende contenter chance abimi ake bon marché victoire au bongolo ba client malonga ba bengi yete ba client malonga amoni yete kaka bana dai ba client oya pamba elle avait compris que chance d'ailleurs la quitter azongi ake aussi maman bango ba komi ko tambula na ba église église boye moyete nengani awa fiwana yango to boye ko tanga kombo aokenda na église moko songolo esika moko pakala muto apesi di solo ye moko alobi yango elongo na pasteur na bango to beti solo pamba te pona ko kebisa yo yaya to peki si on sala ki Chelsea te au moins musala na yo wana mais est-ce que ki Chelsea ezali musala oyo ko honorer batu bine ba ba Chelsea au moins ni besika o ba incarnaka ba to belé ba tuzaka ba taka ba semence c'est pas ba Chelsea so yo mati wana ba semence ta yo ba chance ta yo surtout ezokende et puis pour aller encore plus loin ba fille belé mo en église wana yaya aye na mikumba en église aye wa en église pona aluka lisungi po soko tali fiango bote ko sakana test to tellement photo na bondi mateke yeme ba ndingi ta photo na yeti siko fille ndingo wana azongala une vingtaine d'années ozomona d'église OK moi si moko ya kitoko do ya azanga kata église akomba église chaque tongo opena sert en Christ ngai fona bala ye nzoka ba vie passée na ye et si pour là déjà est-ce qu'okomi hein
yebaka mwasi avoba la mwasi sosolaka landa bel ground na ye ezate ke yoza na Paris France Afrique du Sud o l'église a passé un tel kuna na mona mwana ya mama mokingali ya ataba na ya ndaku yozo benga ye mwana ndaku oui pa fanda ka na bango mais asaka mwana ndaku pa bango tala bakali banda asaka mwana ndaku est-ce komi tala tobete lisolo oyo. Merci na Mamarina Umbila Rispelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage. Elle a été au four et au moulin. Yemoko la caméra de l'eau, la réalisation, peine à régie, surtout Zalaki, Yemoko. Yaya, yom notane biso, ce qu'on s'appelle une émission, oyo partager en haut. Peut-être peu ce que ce éditionné, mais tant yoko partager et que sungande komoko, songolo et sikamoko pakala. Ce qui est le soir pour biso benga, ce que bengi aussi biso te comme tout samate, tindela biso audio to ko beta lisolo kaka ndenge olingi to betengo. Ce que olingi to tanga kombo, to ko tanga kombo. Ce qui na po boy to tanga kombo te, to ko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, on n'a pas eu la chance de parler avec Yann Dimos. On n'a pas eu la chance de parler avec Yann Dimos. Yann Dimos a mis téléphone TP, il n'était pas en ligne. Tokori continue à noter, voilà. Mais moi je vous promets, Tokosa la surtout pour na to joyeux à expliquer biso ma kambu oyo. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de Macampan du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC, et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de Macampan est située sur l'avenue des Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalima, non loin de la station-service de Macampan. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mon combosi mwema. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro.